Kifuzini na likolo. Royaume wana bakobenga ngo nation ekozala nation moko puissant. Nation oyo koyoka nation na te ekozala péri. Alors royaume wana yango ete ekoya pona ko restaurer oyo nyonso ebebaki na kati ya ndako na ye oyo tobengaka église oyo teza corps ya Christ oyo ezali yo nga ye. Ezali ete ko préparer pour aussi na retour ya Jésus-Christ. Alors tant tozoyoka ke lumière oyo éclairer na kati ya royaume Congo na RDC éclairer Afrique éclairer mokili mobimba. Tant tozoyoka ke un de Dieu oyo akozala roi yango royaume bazoloba yango wana. Alors comme diable aza toujours muta kopiaka alinga ke lokwanisa le mate yango omoni ye pe alingi a créer oyo ya ye oyo tobengi royaume sur la terre oyo pesa physique ke moto moko oyo akoloba mokili mobafu bayoka parce que eza na molimo mais na nzoto siko ebima siko na musuni. Alors siko biloko wana ya ninga salango no mama akoki ko salango te tant que nano oyo tobengi le Saint-Esprit la puissance na o eza na kati na biso. Tant que l'église oyo tobengi corps ya Christ ezali na mokili jamais biloko wana bango bakoko salango. Mais alinga salango na ndenge oyo tobengi alinga violer ba instruction. Yango bomoni makambo nyonso ebebi. Tango bozoka ba date ba pesaki ya ba le 14 mai oyo bazoloba bakoloba makambo. Ezalaki po basala oyo tobengi royaume wana ezobengama gouvernement mondial. A partir makambo wana lokola esalami te makambo nyonso ebebi. Yango omoni tango ba message topesaki basalaki tout diable asalaki tout azwa possession ya RDC ya royaume Congo oyo ke azwaki possession ya Afrique mobimba pour ko préparer deuxième prince ya ténèbres oyo aza puissant oyo alingaki ko plonger mokili na molili oyo alingaki asunga baona makambo nyonso tozomona banga basalango aza puissant mais aza tout puissant. Il fallait botama na RDC. Pourquoi na RDC? Parce que yebaki ba promesse nzambe ibatami wana. Yango ndeko nanga surtout oto bengi basali na nzambe ya RDC. Ba papa na biso spirituel. Vraiment makambo zo sala toza ko Christ le Saint-Esprit. Boyebite oyo bozali tala ba situation bokomi nango. Tala makambo bokoti nango. Mission nzamba pesa kibido yango te oyo boko sala. Na bandeko oyo bozotambula na solo ba sena nzambo bozotambula na solo papa bo continuer bo tala mokirité totala toujours oyo promesse wana ti nzambe akokokisango parce que ba yebi makambo bazosala te bino bato to bengi ba grand bokomu kotambula na oyo to bengi na gloire ya monde boza ko freiner makambo ebele mais nzambe Dieu ne ment jamais soka lobi kamna eko salema vouloir ou pas eko salema. Alors yango omoni aussi diable ngaka salango po aussi ba préparer retour antichrist o biloko ale ko salema après enlèvement ya ngaka salango avant enlèvement yango échec wana ememi o to bengi mupepe oyo yango ete ndeko na ngai basali na nzambe naza ko senga na bino to précipité te ko ya koloba bokono o esili maladi o esili te batonga pe bazotia batu wana esili te na mboka na biso ya mokonzi biso ya mboka zwi yango nombre kutu ezomata ba pays mususu neti Chine bazonunga ko ba village mususu ba province mususu bakoti ba confinement. Alors tous à la vigilant to veiller to prier na yebisa ki bino dès le départ na pesa ba message na loba bien maladie oyo ezali créer puis diaboliser ezali ki mupepe ko ya me ba on ba créer loko na kati za loko la tumbako eta même si au fan boso ba fuli yango okosala entier eza kwa tumba ko ndreba za ko bwaka ngona atmosphère. La chaîne qui vous édifie. Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ezanga otobengin de konabilon, simple messager de Dieu, le frère Jean, nazako remercier na bande konyoso partout dans le monde, bolanda kabiso, pena ba panzi sangonyo so media pe na basel na nzambe pe na ba na nzambe otozo demeurer dans la maisonnée de Dieu, malgré baton eza difficile, mais tu es bien nzambe a temps pe à circonstance, a changer à temps pe a changer à circonstance. Le lot est na message où ezali révélation nzamba zo talisa biso au travers ba songe ba
ba vision, ba parole à connaissance, parole à sagesse, na ba acte pe na ba bilembo. Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. C'est pour cela ezali message moko o ezali message ya vent moko o tobengi ya crise alimentaire mondiale o tobengi famine ezali koya. Deuxième partie tokoloba eloko nini et bouleverser mokili et pourquoi tokomi na situation o tozanango eloko nini causer situation oyo tokoluka to expliquer ango. Alors troisième partie tokoloba était guerre o tomoni eza kosala ba bitumba o eza na kati ya Ukraine ezali message mobimba baza koloba na biso surtout biso bana ya Nzambe eza na message eza na kati ya bitumba wana. Quatrième partie toko parler sur biso ba diaspora pe na ba dirigeant biso africain na biso ba diaspora bitumba ezo présenter na liboso ya bandako na biso toto bi diaspora donc ba diaspora o tozali awa na kati ya continent o tobengi Europe même na o tobengi Amérique na ba continent mosusu. Alors na ba dirigeant na biso leçon nini eza ko tirer bango et façon ete ba grand ba gérer problème o tobengi crise oyo ezelo kana kati ya mboka wana. Alors leçon nini ko tirer biso vraiment pour na kokota na message na biso tokoluka na toto ndanzambe pe tokoti na message na biso. Tournez vos yeux vers Jésus, regardez sa merveilleuse face. Les êtres du monde s'évaniront à l'éclat de sa gloire et sa grâce. Tournez vos yeux vers Jésus, regardez sa merveilleuse face. Les êtres du monde s'évaniront à l'éclat de sa gloire et sa grâce. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Papa Totondio Petokumisi, on attend aussi qu'on pèse abisso. Tika Otokoloba, Awa Seigneur, Tika yo utiliser mon okonabiso. To baby signon soit sa volonté na OTP, message que kutan de konyo, sa na difficulté. Seigneur Rosan Zambé a solution, Tika opesa a solution. Totondio Petokumisi na nyon, soto sengi na kombo se moko ya Jésus Christ, sa mbik sabso petosili koloba. Amen. Bien, shalom, shalom, peuple de Dieu, ndenge ete Bible ezako. Abiso Ezakolobanabison dans Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tokoye ba solo solo et ko rendre biso o tobengi libre. Ce qui tokena Psaume chapitre 1 verset 5 à 6 barbi que c'est pourquoi les méchants ne résistaient pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dans verset 6 barbi car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs menant à la ruine. Alors tomoni awa ete bazako parler na biso ete na verset 5 barobi ke ba méchant bako résister te na jour ya jugement pe ba pécheur na l'assemblée otobengi ya juste parce que Nzambe ayebi bato batambula kana solo pe bato bazo tambula na solo te. Yango ete awa tozo parler na deux jugements, toza na jugement dernier et na jugement oyo tosala kana mokili otro baki nyoso tosala ka to futaka awa. Donc oyo to lonaka yango to bukaka. Donc yo sali moto mabe ozo sala bato mabe yeba un jour jugement ko zali corona yo okenanga ngo ma mutu wana azana mabe na yo te. Alors ba retour wana tango ekozongela yo c'est la justice na yo salami pe condamnation na yo. Moko ndenge to mona na kati ya mboka ete soko sali crime l'état ko zwa juger yo pe a condamner yo. Alors to moni lelo monde lelo ezotambula na conseil ya méchant parce que to moni ba papa na biso nation ba sali ba alliance ya mabe ete ole ba confier na le Dieu tout puissant otaba oyaza créateur mais baza ko confier na créature oyo ba sala ndenge pe ba sala biso ete yango ete to komona lelo ete ba crise otozolo ba famine e ko frapper famine ko zanga biloko na kati ya pays Nzambe atalisinga ngona 3 semaines passées atalisinga message oyo mais lelo siko na bandi koyoka ngona minoko même ya ba konzi bazolo ba sur crise alimentaire. Alors pourquoi ba biloko wana nyoso koya e ko zala provoquer na bango moko parce que à cause ya ba échec na makamu na bango basala ki dikopa ya mabe alors ba retour nango oyo bandi kozonga toyebi que le diable aza père de mensonges tant yo sali alliance na ye yeba sur certain ce que on rempli ba condition te
il y a des conséquences. Et puis tant que pas naye, azo préparer package, azo préparer les bouquets ya malheur, ya malédiction, oh yekolanda yo après ba succès na yo. Et te bandeko to préparer moi ozo zwa économie sala économie, bomba kambongo, soko zala moi quelques biloko, bois kaka nanda ko tiaka moi provision, moi oza muke ozo zwa ba moyen. Et ça, biloko même biso tozo salango, tala lelo minere des gens, bandi déjà ko lancer, il faut ba aider au to bengi ba cultivateur. Ba pesa bango ba mbongo ebele pour ba lona pene ebele, mais siko ba continue biso au to bengi ba dirigeants africains. Ba so penser na nini? Parce que to yibe ba crise e komima au to bengi kao. Alors ba so sala lelo koni. Alors mindere ba bomba ka biloko, to ye ba bien. Mindere ba bomba lona mo ya une année ya 2 ans. Bachaka ba réserve na bango parce que makambo ba vivant na passé et puis ça bango leçon yango moni basala ka biloko na mais malgré ça eko frapper kaka mais ba kozala mo avantage muke mais siko na biso kuna e kozala mo passe mais to yebi nzambe moka yebi o ya salaka mais de façon que futo jwa ka ba inscription soki même ba konja so ba kozwa moye to lona biloko ebele parce que tout ça na biloko ebele za abondance ozomona mais biso moko to za pena organiser te. Yango ete to zara prudent tango ozo zwa mwa mbongo wana éviter kosomba biloko oyo pena peut-être osala ba dépense moko inutile. Duka pena bomba mbongo conserver mwa mbongo mwa biloko tchakaka na ndako et ko permettre que soki mupepe wana ye o échapper na ba biloko wana. Alors yango ete na kati ya ba famille wana ko beta to yebi déjà crise soki koti na kati ya mboka ete biloko ezate mutu akoma kosa n'importe quoi ete pona lukakaka azwa eloko akolia to moni lelo tala ba crise oto ba misale zate ba souffrance ozo mona na bande ko na biso basi ba komu ko ndukako bima na banyama pona nini bazwa mbongo. Alors na taone ko koma na makambo ebele ko koma ba tube ba division mobulu même ba guerre civile ba double wana oto benga tribulation et ko permettre nzambe a restaurer onyoso ebebaki na kati na bamboka pe na kati na bomo ina biso pe na kati ba famille na biso. Et c'est pour cela zo senga ndeko nanga suko yamba Yesu te, c'est le temps o yamba Yesu et te opesa vie na yo na Yesu pasa za chemin ya vérité ya vie aza maya bomoyi aza la résurrection soko opesa otambula bien te sala oto bengi repentance sincère. Tambula na kobanga nzambe zala vrais adorateurs, tambula na vie à sanctification, tambula na crainte na yo zala auto conformer na liloba na ye, yango ko permettre tangu la restauration zo salema ete ozala parmi bato ya mabete oyo bakocha à part oyo bakozala péri. Ce qui te continue na deuxième partie ya message na biso oyo toza komi tout na question pourquoi monde est komi bouleversé et pourquoi un clé d'air mokili est changé, bato bazo comprendre soute mokili zalaki boyete malgré ba auto bengi ba crise économique zalaki mais mu pepo ya première vague oyo yaki échanger makambo nyonso eloko nini bomba mina makati ya makambo wana ndeko nanga bolandaka na bokebi nyonso makambo na zolo bana yebi makambo na zolo beza makambo molimo makambo na zolo bana venkirango oyo nzambe atalisi pe basali pe bato ebere oyo na yebi naza koloba. Alors à partir ya mu pepe wana oyo yaki ya première vague ya mu pepo ya malade ya mabe ezalaki na makambo ko efali sama na kati wana makambo ne sala makite ndenge na zolo ba toujours échec nini ngaki salema to yebi diable aza mutu toujours akopia kanzambe nzambe alingi a planter auto bengi royaume na sur la terre o eza physique o ekozala diriger na likolo royaume wana bakobenga ngo nation ekozala nation moko puissant nation o ekoyoka nation na te ekozala péri. Alors royaume wana yango ete ekoya pona ko restaurer oyo nyonso ebebaki na kati ya ndako na ye oyo tobengaka église oyo eza corps ya Christ oyo ezali yo nga ye ezali ete ko préparer pour aussi na retour ya Jésus-Christ. Alors tant tozoyoka ke lumière oyo ekoclairer na kati ya royaume Congo na RDC ekoclairer Afrique ekoclairer mokili mobimba tant tozoyoka ke oin de Dieu oyo akozala roi yango royaume bazoloba yango wana. Alors comme diable aza toujours muta kopiaka alinga ke lokwane salema te yango omoni ye pe alingi a créer oyo ya ye oyo to bengi royaume sur la terre oyo pesa physique ke moto moko oyo akoloba mokili mobafu bayoka parce que eza na molimo mais na nzoto siko ebima siko na musuni. Alors siko biloko wana ya ninga salango no mama akoki ko salango te tant que nano oto bengi le Saint-Esprit la puissance na o eza na kati na biso tant que
l'église oyo tobengi corps ya Christ ezali na mokili jamais biloko wana bango bakoko salango mais alingia salango na ndenge oyo tobengi alingia violer ba instruction yango bomoni makambo nyonso ebebi tango bozoka ba date bapesaki ya ba le 14 mai oyo bazoloba ke bakoloba makambo ezalaki po basala oyo tobengi royaume wana ezobengama gouvernement mondial. A partir makambo wana lokola esalami te makambo nyonso ebebi yango omoni ntango ba message topesaki basalaki tout diable asalaki tout azwa possession ya RDC ya royaume Congo oyo ke azwaki possession ya Afrique mobimba mpona koprepare deuxième prince ya ténèbres oyo aza puissant oyo alingaki koplonger mokili na molili oyo alingaki asunga baona makambo nyonso tozomona banga basalango aza puissant mais aza tout puissant te. Il fallait botama na RDC. Pourquoi na RDC? Parce que yebaki ba promesse nzambe ibata miwana. Yango ndeko nanga surtout oto bengi basali na nzambe ya RDC. Ba papa na biso spirituel. Vraiment makambo zo sala tozako trister le Saint-Esprit. Boyebite oyo bozali tala ba situation bokomi nango. Tala makambo bokoti nango. Mission nzamba pesa kibido yango te oyo boko sala. Na bandeko oyo bozotambula na solo ba sena nzambo bozotambula na solo papa bo continuer bo tala mokirité totala toujours oyo promesse wana ti nzambe akokokisango parce que ba yebi makambo bazosala te bino bato to bengi ba grand bokomu kotambula na oyo to bengi na gloire ya monde boza ko freiner makambo ebele mais nzambe Dieu ne ment jamais soka lobi kamna eko salema vouloir ou pas eko salema. Alors yango omoni aussi diable ngaka salango po aussi ba préparer retour antichrist o biloko ali ko salema après enlèvement yenga salango avant enlèvement yango échec wana ememi o to bengi mupepe oyo yango ete ndeko na ngai basali na nzambe naza ko senga na bino to précipité te ko yakoloba bokono o esili maladi o esili te batonga pe bazotia batu wana esili te. Na mboka na biso ya mokonzi biso ya mboka zwi yango ministre azwi yango mama na biso oyo to bengi ya Angleterre ye pa zwaki malade yango ba nombre kutu ezomata ba pays mususu neti Chine bazonga ku ba village mususu ba province mususu ba koti ba confirma. Alors tous à la vigilant to veiller to prier na yebisa kibino dès le départ na pesa ba message na loba bien maladie oyo ezali créé pe diaboliser ezali ki mupepe ko ya me ba on ba créer loko na kati ezali loko la tumbako eta même si ofani boso ba fuli yango okosala entier eza kwa tumbako ndre baza ko bwaka ngona atmosphère mais ba diaboliser yango ce que kotiyo soko zana masumu ozana ba attaque spirituelle même ya famille et kotiyo ce qui bonzambe zate elekio ezali comme la fièvre balobaki toko vivre nango et comme lokola miyoyo et comme lokola fièvre et comme lokola malaria. Ndeko nanga to ate ke o malade ngo esili non marqué premier tango vague bandaki mususu to prier pour na malade wana na bandako lo batuke bo to prier pour na malade te mais to prier pour na ete eloko bazo sala lisanga wana ete odinga basala royaume wana oto bengi gouvernement mondial et ça les maté so que salami eza catastrophe pour na biso mais Dieu est grand parce que sala kinyoso yango na zoro bate Congo est bouleversé monde. À partir après soina loko abota makitaza et na lelembo ya G8 makamna bango nyonso e bebi yango diable na kanda ya RDC. Donc il faut détruire yango parce qu'il y promesse wana lingi jamais pour lumière on soke bimi o eza la parole évangile et ko détruire makamna nyonso. C'était peuple congolais, peuple de Dieu, to bima na distraction. Ba makambo tu bozo mona wana o eza ko bima wana ke o situation ndenge tozoro bana ba discussion ba dispute entre ba sena ba zambe ba grand bazosa ba bêtise wana ezambango na bango parce que monde wana makambo se baby botala ezola ksape na même na bakonzi tokota na deuxième partie ya message bo mona pe même ba bakonzi bakombo bunda entre bango na bango monde wana ekomi na grand problème et ceux qui bakosa la repentance sincère te mingi to mona ba koma okufa misuba maboma. Et c'est le temps nzamba zoro baba changer ba bima omoni babandiko bango babandiko bima nzamba comme ko exposer bango et c'est le temps c'est le moment bazwa décision basala auto bien repentance sincère bazonga na présence nzambe sokite et vous ala catastrophe. Ce qui to continue na troisième partie ya message na biso o na zoro bake bitumbo toza ko mona na mboka wana auto bengi Ukraine
eza message mombeza koloba action mususu tango tozomona ngo ekozala normal ba guerre ezalaka nango ebele mais eza na ba action mususu ezolakisa message ekozala physique ekozala spirituel na spirituel ekozala omoni ya na kati ya vision nzamba atalisanga vision ete azotalisanga na kiti na bamboka lupango ya papa mona yebaki na kutango désastre okomona ngo pena ndoka ndenge de babwaki ba missile alors namoni mwana naye mwana na komi logique mwana na yebaki buta désordre mutu ya baba prison mais akomi logique lokola mutu babengi grave mo santo. Alors tango image wana ezoke na kata vision e kata ni nzamba lobi omoni makambo oyo mona kata lupango wana lupango papa na ndako ndenge komi pona kutaki batute désastre kudepa babwa ba missile alobi papa wana parce que zaki misala ya mabe ye mutabebisa bana naye bana ba vieux na komena ba ye mutabebisa pe azalaki na ba misala oyo tobengi bakadia mpemba alobi omoni misala ya bato ya mabe ba méchant ndenge ekozala détruit na image wana omoni. Alors guerre wana ezana makambo oyo ezolakisa ezali guerre moko oyo tobengi eza la justice de Dieu contre les méchants ezali guerre oyo tobengi mboka wana ezali oyo tobengi eza symbole ya complot contre le monde ezali oyo tobengi lisanga ya bato ya mabe ezali oyo tobengi la fin ya puissance ya mal. Donc oyo bango basalaki likopa basalaki babandi kobomana entre bango na bango bolandango bien botala lelo ete kaka le même bateau banoko pesa biso minduki bacha biso division to bomana mais bakomi kobomana Ukraine nazanani asa européen ba Russie bazana baza ba européen et puis baza bana bango pe na kati ya auto bengi na URSS ou Israeli nava siko bakomi kopesa kaka ba européen ba na européen na mindire bakomi pesa ba minduki bobomana ndenge biso tono boma donc ezala message ezo pesa wana ezali bitumba entre auto bengi papa na mwana ezali auto bengi ours alamuki ezali bitumba ya ba bête sauvage parce que tomoni G8 ou ezaki G8 ekala G7 bazobundisa membre moko parce que wiklo muta obima te muta okota te me ya bimi tango bimi fo kufa mais tango kufite il faut babundisa yo et tomona kati ya G7 o batikali moko pe wana bazo menacer baza ensemble mais bazo menacer na côté nini na côté Thaïlande ozeza lié moko eza ya mabe o bazo préparer le komona mabe. Alors troisième guerre mondiale eza na deux côtés na loba ina message moko précédent. Donc troisième guerre mondiale selon la prophétie il fait ça na Asie mais non na Europe. Alors on les a et créer loko moko boy avant ba kotani mais baza na besoin en sang ya makira pour ba couvrir ba makamingi salemaki. Alors message une porté biso na kati wana message d'abord il y a peuple ukrainien bazaraki otobengi distrait un esprit distrait ezabati et le lenge moko jour Jésus akoya tokozala biso toza distrait tokamba biso kwa moyibi et le lenge moko tango ba événement monsieur koya tango préparaki bien te okozala victime ndenge lolo bango baza victime odo bazaki moko kidiba bazoyoka makambo ezoleka bazotala passé na bango te makambo nini bazalaka na passé et batala ngona na présent pe batala na fiti babanda ko tala nyonso wana te bango bamona kaka c'est normal baza bato ba encourager le mal sans le savoir et totala na mokonzi na bango parce que azalaki arrogant orgueilleux or Dieu résiste na ba orgueilleux asalaka grâce na ba o baza humble abanda ko mona na ba grand soki lelo likamba okota mais na suka ba abandonner. Or Bible zo ba ke maudit l'homme qui se confie à l'homme et l'homme qui se confie à Dieu. Ya ba na ko mona ke batu wana mais lelo ba abandonner ba pese minduki tane bazo boaka bazo bombarder mboko. C'est comme si bat akomi lokola neti mal de nokwa neti ndaliboma akenda wa loba akomi biloba loba azomona eloko sala te eza bitumba oto bengi mwana na papa bazobunda lokola neti RDC tuzobunda na ba Belge. Alors nous sommes peuple azo comprendre ngote azo songa na histoire te. Alors son total pays wana lelo tozo le calan tozo ko encourager te ndiki bazo bwaka ba bombo wana na solo ba message eza souci tozo condamner violence mais il faut to condamner deux côtés parce que ça bango na bango bazo bunda
Mais biso tozomona on a misu boy. On a molimo eza ba on a bango. Eza pays oyo bakouraja ki le mal. Oyebi ke mboka wana. Oyo to bengaka mboka wana. Bango ba facilitaki oyo to bengi nani ba néo-nazi, bakota po baboma ba Russie. Oyebi ke so ba Russie ba yi makasi tende basila. Bango mutu bakota kai. Ba sepelaka. Ba faciliter bango. Eza mboka oyo lelo bakourager le mal. Tala bandeko na bango ya est bandako boma bango ba boka ba bombe. Etre ba tellement ki ba révolter ba ki non futo sangana. Basaki le remonter. Eza mboka oyo to bengi néo-nazi azako vite na kati wana. Oyo lelo ba grand ba traîner bango ba pesi bango ba arme ba nini. Eza mboka oyo eza na ba laboratoire nucléaire. Oyo bazoni na basala ba arme biologique. Et puis na ba virus oyo tozomona lelo yo ba maladie mingi eza créé. Ba pesi ba grand bongo. Ba grand na kati wana. Pona bandi basala ni. Eza mboka moko o lelo ye facilité o to bengi konini Corée du Nord pour asala ba tête nucléaire. Bango ba aider na ba mo ba ingénieur na ba parce que basala ba tumoko ba fana na ba Russie. Alors tout ça wana tango za ko encourager les mal. Omuni lelo makambo ko mozonga. Lelo total bango bazo bunda entre bango na bango makamba sala biso. Ba pesa biso ba minduki. Donc kabona siko omuni lelo ba kum ko boma entre bango na bango. Alors otobi ke nyoso yo to lonaka to buka kango. Lelo tozo mona passe zo swa biso tozo condamner ngo. Mais tozo baté loko nini eli kakati. Eza un message o izo pesa makati la biso. Vraiment toza na bokebi nyoso to ke bande ko ngai. Mokili eza na makambu ebere. Ozo mona makambu subo nzoka eza message bazako transmettre bazo pesa yo. Mais peut-être soza na misu pe ya molimo to yebate. On comprend ngote. Alors tant tozo pesa message toza na bokebi nyoso to landaka temps makamni be événement ni ezokene ba événement ni ezaki na passé présent et puis na futur et donc ni eso provoquer on malgré to zomona eza na batu nyoso baza umsa so déclarer boy faute na mais ezana makambu za na kati wana mais na réalité auto bengi na bo moto boy to zo ba penaki faute ezabo faute pe zabo mais na kati ya musuni eza bangu na bangu bazobunda nzambe siko na taona ndenge bakokota babunda titi bakambo nyoso basalaki ezo marchete nde nzamba ko restaurer yango ete soko to koti na oto bengi na 4e partie na biso o na zolo ba sur ba diaspora pe oto bengi ba konti na biso ba papa na biso ya nation ya Afrique. Alors makambo ezo le kanamboka na epesa biso leçon et tout tirer leçon na makambo eleki wana et surtout na parler na d'abord na biso ba diaspora. Guerre eza na ba porte ya bandako na biso parce que biso tozali awa eloko ezo lingi éclater 3e guerre mondiale boyebi oyo to bengi arme nucléaire lelo soki beti awa mais atmosphère ni se bebi biloko olona masusu te et puis tokofanda susu ate na biso na bango tokokanga bisaka place ekotikala kaka moko eza Afrique place ekotikala moko eza Afrique oyo bolubaka mufaku poto papa bamboka o nzambe sa talisanga à 2 reprises ndenge kokoma et puis atalisanga sous 3e fois et kokoma o to bengi ba ville fantôme et vous allez non habiter soki ba kozonga na présence nzambe te il y aura des catastrophes. Alors ndenge ete nabiso diaspora nabino ba papa nabiso ya nation ba dirigeants africains botala koma ba grand ba traiter problème oyo na crise oyo basali oto bengaka injustice tota la façon ba traiter bandeko na biso oyo na kati ya mboka wana pe na ba frontière et la kisi division oyo bango basali bango un jour pe ba osala biso marqué to na ba papier na ba nationalité et comment siko pour même couleur option to na makambo na te ezana ba mindele musu baza mabete ba dirigeant na bango façon ba comporter eza malamu te baza bato ba koki ko pesa biso exemple te parce que surtout bi exemple te bango mo basala ba makambo wana banani ba piller ba mboka na biso na et puis ba continue ko piller banani lelo baza ko ete ko sala te o ke quand même ba sani ba protéger ba dictateur c'est bango lelo tozo mona biso na kati ya ba mboka biso ba diaspora
ozana mo sala mo musala no ba moi kopi mo keneki na bamboko yebo okotisi na mboka na kati ya banki ta mususu ba 300,000 200,000 il faut eyeba mbongo wana ozi wapi bakolandela yo na kosakana te mais bakonzi na biso bazwana ba graba mongo a bazomo ba millions. Pourquoi baloba te que non pays wana bato bazo souffrir mbongo wana ozi wapi yo za ministre ngape na ministre mais mbongo oyo ba futa yo eko lekayanga te. Pourquoi bazo bango te parce que so baza bato mo baza juste ozomona pa ito bate bango nyonso bancouragaka le mal bazotala toujours l'intérêt na bango et lelo bato soit disant bazolo bake bango baomona baza parfait baloba mutu wana mabe o bango basala na ba pays mususu elobi nini totala tozonga nano sima ete lelo o tozotala makambo soki na ba pays mususu et surtout te totala na problème o tozala na est ba combattant ba résistant. Combien de fois ba manifestation bo sadia minene awo? Est-ce que batali biso bayoki biso? Est-ce que ba nombre ya bato ba kufi na kati ya Ukraine na bato ba kufi na est na biso kuna na RDC ekokani? Donc biso to ba nyama e lo bana ngo Poutine bazo zwa ba nyama valeur ke biso e lo bana ngo ke Afrique za cimetière. Papa to ba raciste te tozo separater na action na ke Poutine sala ba onde ngona non oko courager le mal te tozo condamner bango nyonso mibale. Donc na ba grand oyo ba refusaki ko limiter ko élargir nini alliance na ba parce que ba pesa bango ligne rouge mais ba yoka kité. Alors ils ont ça la passe mais bota la sikoyo kaka le même pays ba ke ko zo ba casque bleu na ba omba ke no bundela kuna ba casque bleu na ba fandi combien de temps na kati ya est oui bi combien de personnes ba kufa kuna ba ke no pesa ba rapporter na unité en tout cas makambo zo kana RDC jamais to ko supporter il faut des sanctions moko pena ndenge bazo pesa na Russie na bango tout ba pesa ba sanctions moko sévère na ba collabore nyonso wana et que guerre on est là mais guerre on est là kate tala nombre ba bazo kufa. Alors en tout cas likambo yo était ya biso soki était biso te vraiment ba nyama ba l'équipe sur na maïl na biso na ba dirigeant biso c'est que ba nyama ba l'équipe sur na maïl tout ça sous maïl était yango était même to rengi Poutine aza ko loba toujours na ba dirigeant so africain bozo makambo ame pourquoi bozo landa bato bozo na tout bozo continent riche bozo na mbongo mais bon ka ba pesa bino ba mbongo ya mabe oyo zo kokota biso sous la pauvreté makambo tozo bato yebi ba mbongo wana ndenge basala balakela kango mais tala sikoyo ayo ndango zo bake diaspora sur le temps si nous marchons selon la chair mais nous combattons pas selon la chair selon l'esprit et ça sous temps autorité to kota prière bitumbeza na porte ya ba porte na biso ya ba na ba porte na biso bitumbeza na devant ba porte na biso. Alors tous zonga légèreté to kota mabondeli eza temps oyo ya kotele matin na kati ya ba media ko finga bitumba ya ko finga te bitumba molimo ba bunda ona molimo bato wana bazo bunda na ya bitumba na bango bazo bunda bango na bango bayibi makambo bazo sala bazo luka tout ba solution pour ba détruire le monde yo nanga futu te mana mabondeli eza te temps oyo ya kotele makofinga à quoi c'est yebi ko finga eza péché. Et ça tente ya koya ko lakela mutu mutu ana fa kufa ndeko nanga yo yebi oyo nzamba tsa kata mutu wana o lakele ko kufa est-ce que yo osala mutu yo za nzambe na ye malobo to robaka ezo voler il y a des esprits otambola ce que continue maloba wana et que pas mutu wana kufite e kozongela yo retour à l'expéditeur ce que Dieu te zu moi na yo te zu moi si na yo te zu famille na yo toke bana malobo to lobaka malobo eza fait eza moto eza na power eza na puissance ndeko nange komi to et komi moment to telema na ba modeli ba papa na biso nation bolamuka c'est le temps bolamuka et te action les oselemana eza na makambo eboma na sima bango na bango ba yiba makambo ngana yo oyo msusu to yebite me bango ba yebi oyo baza ko sala yango ndeko nanga toza la prudent to bangisa te parce que nzambe a perçu ce esprit ya kobanga bangate ndenge ba sur la 2e Timothée chapitre 1 verset 7 ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse il faut tous à la sage lolenge bato bazo comporter papa tous à la prudent makambo ni se zero kana e bani makambo o ete bali kosala
lelo tala ba konko bomana ba crise otozo ba crise économique otozo ba ke famine et comme kolobama oyebi pourquoi tala lelo gaz ya Russie eza gaz ya ba européen pétrole ya la Russie eza ba européen énergie ya Russie eza ba européen parce que c'est un continent ba donc ba profiter na mais eza na kati ya sol ya Russie eza lokola bomengo ya Afrique ya ba pays eza o eza na richesse makasi eza pona biso nyonso parce que ce qui bomengo na tobimi to utiliser ngo to créer ba compagnie na ba pays nyonso eza na ba bomengo te donc eko bénéficier na biso nyonso mais tala lelo ba komo ko bwaka bomengo na bango pa ya batu mususu po mutu moka uti musika azo kosa bango azo fente bango ba bimba naïf bazo comprendre jusqu'à présent baza na ennemi pembe na bango o azo mema bango na kata libulu omoni diable comment ndenge a détruisaka omoni ndenge dragon sikoyo azo pesa bango punition entre bango na bango tout à kaka na bango na bango ba oyo kanate moko wana oyo tomoni ke alongwa na Europe baza ensemble na oyo aza musika oyo tobengaka ye moko aza puissant baza batu moko botala balangage na bango oyo azana alongwa na Europe alobini azo comparer ndenge bango babima na Europe ndenge pe Ukraine faut abima na bloc one mais entre temps bozo sangana bato wana likopa po bo détruire moto wana mais bo sandeni le même bateau banda ko espionner bango et na bato wana banda contrôler ba pelle na bango mais nous sommes les osons sa bango si maté or le deux pays o to bengi Russie sur sangani en Europe so bango nyonso ba sangani eza continent moko puissant ko le kaba mais deux pays o to bengi puissant ba yebi yango ba yo ngelo kwa lisa maté à chaque fois so ba ikana moi contrat moko boya relation ya commerce to eloko moko ya contrat il faut bon ba ko tia désordre et le même pe ndeke to mona kasa Ukraine bazo comprendre absolument rien bazo bunda guerre moko oyo bazo comprendre de l'histoire te bazo kanisa ke nazo bima Martin nazo munduki or baza batu o to bengi baza ba sacrifice non ke ba martyr bazo kufa pour rien makira wana bango bazo ba monde atene ba bénéficier nan parce que bazo comprendre de guerre te bazo comprendre l'histoire te bazo comprendre le message te ba wuti wapi makambu o bino bosalaka bobandi ko buka yango parce que vous allez bo kebité so ba ibato mayele tant ka ba moneki bato ba lâcher bango ba ligo mona te parce que avant makambu ezabo ba grand ba ndoro bani alinga vade alinga sarabo ba bimisa bato na bango déjà avant mais bango ba saki diba mais tala siko ole ba la mukaba de oaza papa to fanda to sola eloko ni na lingi azo senga bio sécurité na sécurité mboka na te bo suka ao ninyo so ba ibite le loyi bazo keneke na bango nyo so tozo condamner bango violence tozo condamner mais isa bitumba entre bango na bango nzamba za na katete mais to prier pour na bango to prier ki mi ekota boso tozo mona ngweza malamu un jour pe ko panzara partout ndeko nanga to tsa bango na babondeli kenzaba tout ça ba atuta bango mitema ba mikitisa ba fanda ensemble ba luka solution to prier pour na peuple wana to prier pour na ba partout o lelo to moni ba kamususa ba tumsuku bazo kipango te o ku bazo ku febere bazo kipete mais to prier pour na ba tout ça pour ozo ça mabete mais nous continuons à prier na kanisi était message on a tinango ndeko pona ko utali sabino tika nzambe azana biso tika était vraiment tous à la vrais adorateurs et tout compte dans ma bondeli par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, tu seras toujours vainqueur parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye. Au revoir. Ciao. La chaîne qui vous édifie.